nayebisaki bino ke 2022 oyo eza année ya mitakala 2022 oyo eza année ya mitakala nzambe na ngai nazobima prophète côté mususu bazobenga nga bato bazobenga nga Francis Montesson garçon de Lix oza prophète na makambo zoloba côté mususu bazoba mais pourquoi ozi kaka révélation ya bongo nazotala ndenge Congo ezokendele nazotala ndenge toza ko se comporter na mboka na biso non ndenge tozoyoka mutakala ya mamali de ser o ayemba banzembo ya bosembo ser o ayemba banzembo bele ser o ayemba banzembo o etusha bana na nzambe ser o ayemba banzembo o ebongo sona bato même mitema Didi Stone na Dadju ndenge basalaki clip Didi Stone a intervenir na clip wana mais tomoni bagoloire batafere gola bakomi ko comparer batu bokomi ko comparer Didi Stone na Fally Ipupa bino bato bozo comparer Didi Stone na Fally Ipupa nazo ebate nana ngoy ebite ke no ba vi musu batu musu bobetele ta ba boostage boto ba no ba vérité nana ngoy ebite ke no ba vi musu c'est ta ba boostage Dadju pas ko booster Dadju ko booster Dadju ko nzamba boostage dossier o eza moto pe eza ko pela ça il comment expliquer yo ko manquer ko faire le mide c'est biso to bien c'est ce qui moi na bitinda ko faire le mide OK na rolingile basi ma musu foto lo bango na TV boy po ba bomo na bango foto lo bango na TV médaille ya argent pire ils a bien pour na niveau na bango bako za pe médaille argent pire ils a bien pour ko faire le seul album on tout est simbi ko faire le du ba titre ko faire le beti ba abeti ba presque en Afrique donc ça muto mérité ndé aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, bonjour Banamokili Mobimba, partout dans le monde, c'est Francis Montesson, garçon de Lix, l'homme de Betablo, Kalenge Bloko, dit Bokota, moto likolo ya moto likolo ya moto, toujours dans Katalaga Nzinga, TV, chaîne à vitesse et chaîne actualité, beau s'abonner, beau commenter, beau partager, beau aimer na Katalaga Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne actualité, chaîne du moment, chaîne à Makambo, chaîne yaba actualité et Zandeka na Katalaga Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne actualité, beau commenter, beau partager, beau liker, toujours car nenge maman la reine Nzinga moule fait d'or moi ça m'a cassé longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes on va s'abonner on a tout en final on a tout beau s'abonner beau commenter beau partager beau aimer maman na likambo na biso ya mukolo lelo maye ninga na pamba te par rapport ya mutakalisation ya maman na biso maman Lydia eza ya koyinda ya mabe babi mai eninga na kapamba te ndenge tozoyoka par rapport ya mutakala ya maman Lydia ndenge kaka tozoyoka eza ya koyinda mabe bo s'abonner toujours na Katalaga Nzinga TV bo commenter bo partager bo aimer tikana vandisa maman la reine Nzinga moulin vencedor moi ça mankasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la reine Nzinga longa bango di bakisela ka lisusu nan la japonaise 5 fois maman plus koko di elenga mokili bimasuki pembe okumbaka bakoko tikana vandisa Antonio de Bundes l'impérateur Antonio de Bundes elamba nelamba otali mobali okumisi nzambe tikana vandisa Tarzi Kingi mwana Dallas ya solo Tarzi Kingi mwana Dallas ya solo tikana vandisa igaka un autre madi Yolal Mombele 4 fois mamo tali monso okumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vandisa mama Katokunga de Atlanta la beauté de Atlanta Mama Katokunga de Atlanta de maman sociale tikana vandisa le grand jogo logo se kunga mutasopa Cristiano na Messi tikana vandisa movie boss adossé na maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabakaba adossé na maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabakaba maman lisona biso mukolo lelo sikobo matsa ba volume Francis Montesson garçon de Lix l'homme de Betablo Oscoto bandi na yebisaki bino ke 2022 oyo
eza année mitakala 2022 oyo eza année ya mitakala nzambe na ngai nazobima prophète côté mususu bazobenga nga bato bazobenga nga Francis Montesson no garçon de Lix oza prophète na makambo zoloba côté mususu bazoba mais pourquoi ozu kaka révélation ya bongo nazotala ndenge Congo ezokendele nazotala ndenge toza ko se comporter na mboka na biso non 2022 open eza année mitakala esili nanu te tokomona ngapena kolemba kolakela mama bete déjà na lakela mama be bandaka na kolakela makaka mabene bongo na koboya kotalengo na kosisa kutu ba mega pona bande kotalengo ndenge tozoyoka mutakala ya mama leader ser o ayemba banzembo ya bosembo ser o ayemba banzembo belé ser o ayemba banzembo o etusha bana na nzambe ser o ayemba banzembo o e bongo sana bato même mitema mais toyoki to moni ba photo to moni koto mususu ser mama na biso mama Lydia ba photo na ye to moni koto mususu vidéo mais état que Francis Montesson garçon de Lix Nathalie vidéo wana Nathalie ba photo nazo confirmer bino makambo na solo ba awa et ça point d'interrogation par rapport que côté mususu zo bimaye côté mususu zo bimaye te toza pena net na information moi ya sécurité même mai eningana pamba te yango nga nazo yebisa ba ser na biso bato boyembela nzambe bozana na bokebi botika ki sentiment botika kozake no nga lokola naza boyeba ndenge nini oza ko se comporter ba ser na biso mama Lydia nga natalaka vidéo ya mama na biso Lydia esala nga pasi ya trop kotala musali na nzambe moyembi na nzambe o biso to bengaka ba ser en Christo ba ser o ba bangaka nzambe ndenge to yebi na monaka vidéo mama Lydia kotala vidéo na lataka chapeau mama Lydia lataka chapeau na polo ya pembe na ebito soki les grands caméramans les grands monteurs na biso ko balancer bino moi quelques images ndenge mama Lydia zoloba mama Lydia lobi boye comment expliquer ser o yembela nzambe okomati na niveau ba keno na lingaka ba jeune na lingaka ba jeune donc na lingaka garçon nga la mo mwindo c'est que biso ba mibele mo ba tenkre oyo mama Lydia utaka biso kate abinga na linga mo ba jeune mo ba tenkler mo ba mwindu mo ba boye donc engi ko ba ke mama na biso o se respectera na yo te o se respectera te par rapport à vidéo oyo obimisa ki nanu ya ko misa ba propos moko boye ko tala femme mariée malgré on a ba problème na libana na yo ok ko ça niveau ya vidéo moko boye oyo eza bien te eza propreté ba ser na biso boye mela nzambe bo changer nanu penda bo changer nanu nzambe na ngai toyoki lisusu papa na biso Matou Samuel abali 5e mois si eza bien moi so ko vanda mobalo ko vanda yo moko te non bali 5e mois si bongo za na ye tina suka na pesi mino information la rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité to pesa kaka ba information to kota dossier ya Didi Stone na Dadju ndenge basala ki clip Didi Stone a intervenir na clip wana mais to moni ba goloire ba ta faire gola ba komi ko comparer batu ba komi ko comparer Didi Stone na Fally Ipupa bino bato bozo comparer Didi Stone na Fally Ipupa nazo ebate na katala nzinga TV to finga raté mais to ba vérité nazo ebate soki mituna mino ça la bien boski zinga non baboye na biso par rapport que comment expliquer mutu loko la Fally Ipupa di Cap la merveille Fally Ipupa ta chanter Didi Stone aza mannequin beaucoup de niveau pour comparer Didi Stone à Fally Ipupa pourquoi et si longtemps parce que ça la métier mon côté Fally Ipupa est un musicien Didi Stone aza mannequin beaucoup de comparer bango selon côté ya ba vie makambo Fally peu importe makambo ça sala o azo sala mboka na biso azo tombola culture ya mboka na biso malgré azotombola critique ya mboka na biso auti ko beta na bakane auti mais
Beaucoup de niveau, vous comparez par rapport à ma vie, par rapport à ma vie. Non, on va éviter que nos vies nous bêtes à boostage. Vous avez la vérité. Non, on va éviter que nos vies nous à boostage. Hein? D'adou pas qu'on booster. D'adou qu'on booster. D'adou qu'on nous a boostage. Hein? Ma vie nous comment qu'on booster yango? Photo le bango. Intervenir net nga pe bona ko pe okena da jupe na ko kepe boy da jupe na bimi pe na clip est-ce ko bima na clip ya bato ko bima na clip net ya daju et c'est le côté vous comparez muta bimi na clip na niveau ya Fally non botika ba bêtise wana Fally aza yaya et diston ya musika totika ko comparer bango na mara mususu bato bozolo bana totika ko comparer no bango eza bienté eza propreté. Toko ta dossier oyo pena nazo ba pena awa pena ke non eza moto peza ekopela dossier oyo eza moto pe eza ekopela ça comment expliquer yo ko manquer Koffi Olomide c'est biso to bien c'est so zaki mona bitinda Koffi Olomide OK na rolingele basi ma musu foto lo bango na TV boye po ba bo mona kango foto lo bango na TV eza ma musu ko bomba te. Aujourd'hui, passeport rouge. Aujourd'hui, la comédie, c'est passeport rouge. Hein? Et ça bouzoba. Et ça propriété. Venez au Koffi Olomide. Nous tapons sur vitesse. Koffi Olomide. Koffi Olomide, il y a Koffi Central, la pêche au Bambongo. Au commentaire, le niveau manqué Koffi Olomide, ma comédie, ma passeport rouge. Et ça manquement. Et ça manque mes bêtises. Dans le niveau pétasse, il y a Sankara de Kouta. Pour Sankara de Kouta, il faut bien regarder pétasse. Pour tout raisonner, à quoi jamais que ça va bêtise au Sankara de Kouta au sol. Aujourd'hui, tout mon nene, Sankara de Kouta dit tout mon nene, a tiendé Tifati béton. A qui a sali si l'eau on a au Koffi Olomide la tarayankoi. Sankara de Kouta pas comme Nicolas Tango. Abimi Mbalamoko. Il n'y a pas de chose, passeport rouge. To simba non wana. To simba non pina place wana. Mais Sankara de Kouta to comprendre yote. Venjo razo kita lelo. Nga osingo sute. Venjo razo kita lelo. Sankara de Kouta bongisa ma Koffi. Pesa na basi ope ba beta mibali bazali. Eza péché te. Eza péché te. Moi je suis beti mobali eza péché te. Mobali poko bunga nzela te. Bon, moi, ça s'en combat. Il m'a dit que je suis devant moi aussi. Moi, je suis un mouvement qui est un sportif. Je suis entre Sankara de Kouta et Venjora. Mais pour Sankara de Kouta, il y a un qui ok, bisomoto mona ka ba vidéo ti o quoi na c'est tout tellement. Au Venezuela non. Moni mutu soka ko na vélo, soka telemi. Asa ni lo bosa sa na pupola. Na koite. Na koite. Ndenge Sankara de Kouta pupola ka chez Flore. Donc bikinton na beta comme Koffi. Eza pas si peu mawa ko mona Sankara de Kouta, on manquait mutu ko Koffi Olomide tina ba niveau oyo, on manquait na chef de l'état. Yoko ça ba bêtise. Oyo ça là. Tout côté dossier est appelé belé par rapport à Rebo innocent to sepeli pena que non ou bien to bageno na kata la nzinga TV ngana yebisa ka Rebo ko exposer sous millions na réseaux sociaux té ko exposer sous millions na ba Instagram té na ba boebwete na banini boete po mokili eza mabe bien kaka poleki nango yokelaki nga obombize minayo obane ko lata bagen mais to moni oboti mona mwasi félicitations Rebo ngai na koya kotala yo na komemelo pampex mais et ko sala bien tant que biso toza ba papa leki ya bana et là on a sepeli pa inosbi obombi lo nyamona boende zalaka poza na bana misusu bakufa mona botamika mbala moko boye maman na sentiment, papa na sentiment, et l'enga mwana
azwi mbala moko mwana akangi photo na elongi atie na réseaux sociaux. Mais innocent ata yo bombi elongi yebake misapi oyo tie wana maboko oyo tie ezaka ya nani? Eza mwana nkoba te, eza mwana ya soso te, eza mwana yo to mona batu musu baboma bango na manzaka. Mais yo tongo tie misapi pe ya mwana, oui obombe longi otie misapi eza na ya mwana yo zo star. Il fallait au bon mananu misapi otika nanu mwana pusana après okochata misapi so okocha maboko so okocha ni na posa nini ochango na réseaux sociaux. Biso na kata la nzinga TV chaîne na vitesse to mona ka musika via ba star ya ba américain eza ndenge moto na vie na biso ya ba star ya Congo. Biso to sa ba bantu na lo ba bien. Star américain ata moni bolumba mama na ye ata moni bolumba papa na ye ekosala eloko te poza kiti na bango ezaka bongo. Mais biso soki mwana moni bolumba mama amoni bolumba papa eza bilekeli mabe po bo mona différence ezali. Rihanna ta cheze mine comme na 70 mois aza américain pour Rihanna sandoki aibi ke non nina aboy bandoki nyo sata bomeki sa nini e simba te so rebo yo sambelaka innocent yo sambelaka malgré de toyoka o banango bakoti boye banango mikolo baye bakoma kokota mais boye bakanzambe tangu bino bozozwa misapi ya bana bozotyango na ba réseaux sociaux tomoni misapi lobi tokomona elongi mwana batika ka pusana na bito so bona nanga bien mwana batika ka pusana akokoma tana moi 6 mois ata moi inane ata moi ni na senini to mbala moko baniko pigo baniko sa nini botika bongo po bokoya ko tia bana batu o pe to bango bien rankini ya mama rankini ya papa ekitaka peti na bana tina bana ekitaka peti na bana bato balingaka kofite so bamoni didisto na njera bosani bakobete kaka bato balingaka falite so bamoni Marco 6 baoboma e baoleka donc rankini ya papa na mama ekitaka peti na bana toyeba ndenge nini ya kogarde bana biso po sala bien na katelaka nzinga TV tofingaka te tomankaka bato respecte mais tobaka ne vérité sankara dekuta respecter ba oyo babima liboso na yo respecter batu oyo bazwa mbongo liboso na yo respecter ta muto amona moi liboso omoni muto amona moi liboso eza différent yo to comme na mbongo ndenge nini osomi benga ambassadeur eza comédie mususu oyo tozosala il faut toyeba comédie nini tozosala eza na comédie ya mabe na comédie ya malamu parce que comédie oyo tozosala eza manque ya respect eza sous comédie te ekomi buzoba yango na bengi oza ranger pour muto nezosala bien ako respecter Koffi Olomide ako respecter chef de l'état soki bino bolobi ke non apesi wera te na JBT Fachi Beton azopesa batu azo trier Fachi za kizengi te Fachi za zoba te Fachi mutu ne salaka bien aza chef de l'état yimutu azo kumba mboka na biso azo ba diplôme o batu mutu nyonso fa diplôme. Tant déjà Fachi Beton a sélectionné Koffi Olomide. Aïbile pourquoi? Aïbile pourquoi? Si quand on a fait le grand Gérard Bedachou, na Simon Putain na mabanga espace Sadiko propre na propre Bedachou na peso ba moto peso zali. Na peso ba moto na bato so bolinga Francis Moté Chano, garçon de l'X l'homme de Betablo Kalenga Bloko. Biso to lo bakabona kata la nzinga TV. To yaka ko finga te. To yaka ko bande vérité. Respecter Mukolo pas respecter yo. Car ndenge za pour to traiter Koffi Olomide ba tebele ba traiter Koffi Olomide Moyibi ba lutu. Moyibi ba lutu pas libongo. Moyibi ba boy. Mais mutamona parce Koffi Olomide ayibaka lutu azate. Na moni Jean Ngubala sel ba réaction. Papa na biso Jean Ngubala. Obeti no musique ya makasi na mboko na biso ko. Soku tuwera na JBT suko ba pesi bongo non te bongo yo Jean Ngubala ngo basani Jean Ngubala zela ba peso argent pire net ya bagyo na lati Parce Moté Chano garçon de liste boko bomanga pamba Jean Ngubala zela ba peso argent pire pe muto ko peso argent pire
Et vous avez le ministre critique, le chef de l'État. Ouais, on a JB. Mais il faut avoir argent pire. Hein? Et moi, je confie le ministre minute. Mais je suis que confie le ministre, c'est un mouvement sentimental. Confie le ministre, on a une ambassade, on a coupé, décalé, on a boxé. À quoi on a visa? Puis la minute qu'on fait le ministre, c'est excellence. Il faut beaucoup de respect. Tant que tout le monde a fait le ministre, il faut avec excellence. As ambassadeur. Pour qu'on fasse le ministre, il y a une ambassade qui vient boyer, bien coupé, décalé. Il y a des temps à talika passeport où j'avais un visa pas. Alors qu'il n'est pas à 4 heures à Zongi. Alors qu'il n'est pas à 6 heures à Zongi. Qu'on fait le ministre, il y a un poteau. Na masebe autika ko lamka mamona masebe a bosser goûter à quel moment ambassade ba pêcher visa pour un passeport rouge to respecter na minute et ça peut mutali bosote Mobutu a pesaka à l'époque Mobutu a pesaka ba mission après ce qu'on a Mobutu a saranine a botola bango ko fait le ministre Mayele. Il y a un titre aujourd'hui. Et ce titre, moi, qu'on appelle son conseil. Titre au conférence d'aujourd'hui. Et ce titre au Moutou, il faut se respecter. N'est-ce pas papa n'a pas se respecter kaka. Tu es bien musicien. Mais si tu as danse ba bêtise, combien on susté. Pesant ba danse mususu oyo binaka. Ndeko comme massage boy ko binango susté. Ndeko comme ambassadeur boy ko binango susté. Et ça m'a comme pour le baka. Nous comme ambassadeur pour le bango susté. Respecter comment na état qu'ambassadeur tant tout le monde qui est ndeti ba daju bazali, maget daju ba mériter ina ngote. Ba pesi kaka zwa kaka pour chef de l'état mta pesi. Mais ndengo za nous a déjà excellence mais c'est ambassadeur Kofi Olomide Antoine Abouepa. Toyebi ke donc comme il s'est poto ndeti, tu as vu qu'on a déjà poto. Papa n'a pas Kofi Olomide. Tu as peur que ça va misser monter ma passe. Tu as peur que ça va gagner monter ma passe. Ah, auto simple ça on peut manquer si pour la ninte. Tu as vu qu'aujourd'hui, biso to de la Kofi Olomide, to les ouais gagner JB bazwa. Médaille à argent pire. Ils ont bien pour le niveau na bango, bango ils appellent médaille à argent pire, ils appellent bien pour qu'on fasse le album on tout est simbi, qu'on fasse le titre, qu'on fasse le beti presque en Afrique. Donc ça mouton méritende, qu'on méritende. Tu vas penser que non boy, attends mais t'as plein wapi, qu'on méritende et ça makambo. Qu'on fasse le mérité, qu'on a l'ambassadeur il y a passeport rouge. Eh, alors qu'il était dans ma CB. Alors qui était brossé, veut dire vraiment, après ce qu'il y a vraiment dans un ambassadeur, vraiment, vous mettez caché, vraiment, pour s'abonner toujours à Katalaga TV, chaîne à vitesse, chaîne d'actualité. Beaucoup monter, beaucoup partager, beaucoup aimer, c'est Francis Monté, chano, garçon de luxe, l'homme de BTW, Kalinga Biloko, Tikana Vani, sa maman la randinga, moulin fait d'or, moi ça manque à longa bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, maman la randinga, à longa bango, Baxel Kalissus, la japonaise, Tikana Vani, ça. Antonio de Bunde, c'est l'impérateur et Lambani Lamba. Tikana Vanessa, Tarzi King, mon Dallas, solo, Tikana Vanessa, Igaka, un montre m'a dit Yolal Mombele, 4 femmes maman, au Tali Moso Kumisinzambe, Yolal Mombele, Salara Nengo, Salara Yolal Mombele, 4 femmes maman, Tikana Vanessa, mauvais à 200 mètres, 5 toujours motomoko bien. Mais côté, il y a certain abus, n'est comme mutakalisation, il y a Maman Lydia, et ça n'a vraiment un soloté. Mais maye n'ingana pas maté maman Lydia ngai na téléméloka par rapport ndenge au vandisaki ba propos na yo que non olingaka ba gêne. Comment expliquer où tu n'as quoi libala au sala vidéo ba que non olingaka ba gêne. Ils a bien été, ils a propreté. C'est que mi bala pembe boko mamundo. Nde singa pena boso na zaina ngape tanto moi mundu pena boe mais c'est que maman Lydia na couloir pena boe fara pe betolinga le na maman Lydia. Mais agolinga Steve à mundu. Vous vous abonnez toujours à Katalaga TV, chaîne à vitesse, chaîne d'actualité. Merci beaucoup. Aïe, maman oyo ayebi kofana na bana, maman malamu.
tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Nzinga mama oyebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine